Mbote batata ba maman bandeko ba oyo nyonso balingaka sous les baoba ba mbote na bino ebele bisika biso bizwi bino nzamba lola amona bino vraiment bisika bizwi bino shalom na ba homme de Dieu respect pelo sako na bandeko na ba chef coutumier na biso en tout cas boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique o basala ke biso ba mamelo na biso ba sango ba papa Jean-Paul Wababale en tout cas ba o basala ke biso totanga malamu to pesi bango peza ba félicitations na bango na o basala na ba école na bango ndenge batonga yango et puis to lobi yenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo bonsoir bonjour ça dépend Ernine okotala sous les baobab tozala na se ya sous les baobab bandeko nanga toye to la sa conscience ndeka na ifsaki bino moi kopo na o ya jus ya mai ya ti parce que tozali continuité et to solo la to ya kolomula moi ba to ko benga ngolem su ba erreur bien ba équivoque ya mike na situation ya bandeko na biso o batika basileki kokufa na mboka ya France parce que to moni ke bato ebele bazoloba eza lokwa neti toyeki kolobela bino lokuta yangwana na lobaki non moko to yaka tozoloba na bino to masquer moi likambo wana to lambi yango bien pona kaka ke ebima malamu eloko ezalaka ya mutuya ezalaka conseil mais okomona boko ya mususu la danoise aligine koloba ville wana te ezate ke na yebi ville wana place moi si azalaki te ou bien na yebi ke ville mobala azaki mais na lingi nanga koloba ville te ezata musu pona ko bomba pe ko cacher pe ba identité ya batu wana ko cacher pe ba identité ya ba famille na bango mais oromona boko koma ezala ville boye ezalaki oyo te non ce n'est pas ça ezana bit wana te bandeko nanga il faut moko pe kozala na moi politique moko ya muke ndenge ya kosalela ba émission mais eloko o ekontaka mingi ezali la musa conscience na yo parce que tokoki ko déformer information te si j'ai mère et kozala wana mais ba biloko ya mike tokoki ko changer bandeko nanga ba émission ebele botala ba kombo ba pesa bino ba zone ba nini ebele zaka na ya lokuta mais yonde landaka lisolo landa skoyo tirer sur quoi leçon parce que ezaka lokola moi théâtre de chez nous moko boye ezaka moi lisolo moko boye mais au monde a besoin kota nango ba confusion yango na lobaki te lelo vraiment na ye parce que to longola moi ba équivoque à mike parce que comme que bazo ko c'est la tozo respecter ba weite bosa bato sous ba sali ba émission ba komi ko ganga bozo sa ba émission bozo respecter ba weite bozo sala boite bozo sala boite yango na ye lelo na bi non na ye ko clôturer dossier oyo na to solo la na biso de to solo la ka bandeko nanga boyebi ki boza vraiment na se sous les baobab simple quand na ibsaka bino servante na bino la danoise en tout cas bon mais la moi si na yo café ti mai parce que toza vraiment na matanga et ça la bien bandeko nangai to solo la na ye vraiment to lo ba vérité moto lo ba vérité eza bien même itoko ozali parent ya mowe même ozande kwa mowe mais koloba vérité ezalaka malamu to boite baza bandeko na biso respect na ba âme na bango wana vraiment boye bakela danoise naza na respect ya ba âme na bango et puis nazo présenter toujours ba condoléances nanga na famille éprouvée ya mwasi na ya mobali mais dans souci nanga ezalaka ke to la musa conscience na ndenge ya lelo to bango basi bakufi ndeka na lobana bino basi bakei mais biso batu totikali tozwa mayele biso batu totikali totambola na lokuta te totambola na lokuta te parce que azande konanga même nga na koloba na bande konanga na koloba na famille nanga soki lelo nga na bande kotambola nanga malamu te ezate parce que na kufi bo banda koloba non la danoise azalaki bien abande ko sala boy non boloba ke malamu nanga bolobi mabe nanga ipe bolobi mais biso ba congolais nazo comprendre te et koko mo mutu sa kufi donc soki mutu soka kufa ki lelo par exemple Mobutu akufa batu balobaka mabe ya Mobutu soki to koma ba problème boy eza Mobutu lelo soki Kabila kufi ale mabe nyoso Kabila salaki tolongoli yango na mituna biso to komi kaka Kabila komi bien ou bien donc moi je ne sais pas mais non mais na ba soko to tangi Bible
okomona ke Moïse abomaka moto eza na Bible eza te ke balongola kiango parce que Moïse abimisi peuple wana Israël na Égypte pona mema bango quelque part ou bien parce que akufaki tokoki koloba te ke Moïse abomaka moto non eza na Bible. Mwasi mususu abandako bima na mibali ebele Jésus ekotuna eke ozobima na mibali ebele oyo aza na ndako na aza mobali na yo te bandeko nanga ekomama na Bible naza mama pasteur te nayebi ke bamususu baotya commentaire ekoma mama pasteur non biso nyonso totanga Bible biso nyonso tokendaka na église toyebi bapassage wana yango wana nga alobaki non lokola bato balobi ke o mama na ye aleki alobi maman mwasi aleki alobi moi je respecte maman na ye aza lokwa maman nanga na pesi respect nyonso to mais nazolinga kaka ke tolinga kolobaka vérité parce que tant yo zoya kutu eza soki kutu eza ndeko na yo o moni ke asali likamoko boye eza vraiment bien te malamu kutu garder nga na ko conseiller bino o bokolanda nga malamu garder silence o garder na yo silence ba oyo balobi mais bomona bato bazoba te bon mona teke bato batinda ki ba message wana ba tester ba message wana baza bazoba bato ebele basala ba accident bakufaka bato ebele est-ce que basela ba message a bongo ber mo peuple congolais bo mituna pe ba question donc mutu bomona ka ba congolais ba ka bazoba bazaka bata maboma mutu moko ka boye amoni ke moi si moko boye pourquoi pe mpona ni bato ba imaginer peut-être que non et cause la place qui asala accident eza taxi parce que ba taxi pe ezalaka o ezo mema bato pourquoi ba imaginer bongo te beaucoup comme mituna ba question te pourquoi ba lobaka bala moko que non oh normalement non eza problème ya moi sina mobile balobi pe ma esopanaka pamba te mais pourquoi bokoki komona ngo na sens wana te mpona nini te bon soki penza oyo penza monika alobaka vérité aya na Bible na ya asala émission aloba vérité ya couple oyo bakufi asaute Bible parce que bomonaka soki motu moko alobi ou bien mama na ya lobi mais mama nyonso même ingandela danoise naza boye sunafona couvrir mabe ya bana nanga il faut la couvrir mais ce qui est vérité est la vérité il faut plutôt établir vérité ce qui est likamoko eza nango na vie na mutu te na ko couvrir mais ce comme na ebimi libanda il faut que tuna la mselango conscience na loba nga na yebi maman mususu bazali ke lelo mwana nyazwa akufaka na sida ou bien yembo kaza na sida lelo koma ko conseiller batu aza ko soutenir ba action ya batu sida ba biloko moko ndengwana mais o ezalaka na biso na ba congolais te eloko nyonso soni ba nanya batu nanyango na mokilo alakisa musapi ke azalaka na copain te nani yango lobake na batu ebele kutu bazala ba mabala awa baza pe na ba makango alors que likamba boye vomi kutu to la mselango de conscience mais bilo bokomi komona ngo mabe o baso salir corps mowe o baso sala boye congolais na yebite pourquoi bolika ko vivre na mensonge yango na mboka na biso pe baso voter batuka na mensonge lelo bokomi na ba résultat et comme bokomi kolela ba réfugié bokozonga nde boko subir ba conséquences ya kokosa biso na sous le baoba toboyi te toza batu tokoza pe formation ke eza lokola fo eza soki ndenge nini beto ya but na biso eza ya kokosa te et puis eza na tina te information na source ya lokuta ba source ya lokuta information na source okoke pe na source yango epesi bino formation ya lokuta eza na tina moko te yango eza yango le komota kobeta tolo tozwe formation na source ya wapi source ya bakouple na bakufi eza bango mibale basi bakufi na bango nde bake na vérité nga mutu moko ta koyela ngai ke malgré nga pe o nazoyela bino lelo na ye kolongola ba équivoque na yoki yango pe na stokolo na kobenga yango source te mais na yoki yango epa ba proche ya mobile ndenge na yebisa bino na yoki yango epa ba proche na yoka kino na oyo na betaki liboso ezaki ya proche mususu na kei lisu na proche penza na oyo ba bengi mwana kimbantseki alobi ba beti penza lisolo ya papa wana yango wana bandeko na ngai sans tarder wana ezaki moi conseil na oumi na ozona ngata na bino lelo te c'était juste na longola ba équivoque
toyeba bandeko na biso identité na bango ba état civil na bango ndenge nini bakufeli ekosala pe bien mpona epesa baninga mosusu mpe leçon eza vraiment très important mpona ngai namoni sule baoba na bana na biso nde bazokola namoni yango ezali très important yango bomonaki jour wana naoleka émission na nga oyo akolinga bandela émission na nga na bandeki kokode émission na nga na bandeki koloba même oza na copain linga ke koza na copain moko nayebi ntina nini na bandeki koloba bongo lelo na ye napesa bino mwa biographie moko ya moke nayebi ke bato mosusu bakoya loloba lisusu akosi oyo akoloba na kosi oyo aza na information ya solo aya asala émission na bible asote bible wana ke makambo nga nazoloba eza ya solo tondima ye mais so boyeka booloba boye la danoise akotikala kondima bainformation na bino te parce que bango moko basource information bakufi mais biso sikoyo to biso na tokolanda baoyo baza proche baoyo bazosala cotisation mpona papa wana baoyo bazolingaka mpona bazwa corps basala nyonso tu bango nde babeti lisolo et puis entre bango mpe mutu batindaki message wana oyo moni esirkile mokili mobimba bocomprendre eza bongo donc toke nano epai ya ndeko na biso ya mobali ndeko na biso ya mobali azali père ya 4 enfants 4 enfants azali divorcé aza marié te liboso to maskaki kaka toloba aza marié non parce que tolingaki tobolumi parce que bolobaka faut ko respecter ba mort ba respecter ba mort et comme lisusu balobi mabe tika toloba vérité ndenge ezaleli ndeko na biso aza divorcé na 4 enfants oya mobali toloba na ya mobali divorcé avec 4 enfants pendant divorce nae a divorcé na mwasi nae et sali plus ou moins 5 ans pendant ces 5 ans là azwa na sous engagement moko te ke o azana na mwasi moko fixe yeyo akotie na ndaku na ye non akoma na ye femme seule asala ka vie na ye ndenga lingi azora ba copine na ye akona ba pays azape mutu moko asala ba business na ye akindaka ba Italie ba wapi akoza na azana copine na ye na France na ville boye na Italie na wapi akoma osala vie na ye bongo abala na ye lisusu te banda ye a divorça ndeko na biso ya mwasi yepe azali marié te ezate bo bandako ko beta masolo oyo ezate azali marié te ndeko na biso pe ya mwasi pe ya son âme azalaki na ye marié te soki abalaka avant wana toyebi te mais na vie na ye ya sikoyo azali na ye marié te ame aza na bana misato mobali oyo azali na kati ya ndako oyo azali mobali oyo balingani na ye il y a même pas 3 ans babalani nanu te mobali oyo azali mwana ya France te awuti soit balbaki soit 2 pays soit Portugal ou bien Espagne nde ye bakende kolingana kuna azuye amemi ye na France mikanda na ye pe nanu eza vraiment en ordre te nde mobali oyo ye akufi na kati ya ndako mobali wana asambelaka mingi azali trop gentil ser na biso akenda ba commerce na ye akenda kosala babakamu na ye bakopi na ye mutu atikalaka na bana ezalaka copain na ye wana azali copain na ye bandeko neso baza na vérité baloba vérité ezali pe bien efungolaka pe baporte ya bonheur ya kimia olie bozoya bozolingaka bobimisa biso bato lokuta azali mwana ya njili ya quartier 1 mobali oyo akufi na ye azali mwana ya Kimbantseke na ba relation na bango ya normal boye bazalaki na ba relation na bango oyo bango mibale mutu bakufi bayebi mais biso tozoloba ba camarade ya mobali balobi ke mobali abandaki pe kobeta mwa lisolo ke bazalaki neti mwasi na mobali copine mais ezalaki balakisaki yango na misu ya batu te ezalaki relation moko ndenge ezalaki nango caché ce n'était pas une relation ezalaki comment on dit ezalaki te visible na misu ya batu omoni na misu ya batu alakisa copain na ye oyo baza na ye ndaku moko nde yango bakendeki sikoyo na Belgique akende kosala makambo na ye oyo akendeki kosala kuna
ye moko mutu mowe akufi ye moko nda yebi makambo oya kena ko sana ngo na Belgique parce que mutu pa ko loba même na mama na ye même na bana na ye kenga na kesala likambo boy nzoka kepe akesala likambo wana te donc ye moko ayebi mo yebiso to loba na biso bino lisu likambo kenda ko sala ezate nde ko zonga na bango nde bazongi bakei ko tuta remorque ezalaki parquet nango na autoroute na pembeni remorque wana ezaki nango ya kokufa ezaki nango kosala te ba ezaki pe ememaka ba essence tant bake ba tuti yango mbala moko epeli na ndenge babimisaki ba corps na bango bamemi yango na Lille police belge accompagné pour ezalaki côté neti ozokoma na côté ya Belgique nde accompagné ba corps na bango na nini place eza sikoyo na hôpital ya Lille bomoni ndenge relation wana ezali donc eza wana te sikoyo yango wana bomoni ke biso tango toye tozoya pa na bino toya kopesa bino ba conseil parce que oza déjà neti na mobile na kati ya ndako ndako bandela ba conseil te na yaki ka na éclaircir bino oya lingi ba conseil ake na video na ngali o eleki nde na pesa ki ba conseil ndenge nini ya to vivre na mokili to vivre na sincérité to ya kaka te oza ata oza mama ata oza na pasi na motema ata obatu parce que pasi na motema batu nyoso baza na pasi muto aza kutu na pasi na motema akosala ba audio te akoyoka pe ba audio batu balobi te akolela na se mwana na yake ti mukolo mwana na ye akozonga mais ezate ke yo ozolela mwana na yo ozoyoka ba audio ozosala ba video ozopona o démentir makambo oyo eza nango ya solo eza kitoko te bandeko na ngai to longola peuple congolais to changer mentalité tozo mona te ke ba vie na biso na balokuta na biso oyo na ko chaka ba munoro makasi na likambo eza nango na munoro makasi te likambo eza nango normal bino boso mbona taba na pondu bazaka basanga na bango kaka ba voyageaka bakendaka boye basala ke lokote eza rare na milliers na bango moko bokende ko tuna bana kimbansekete bokende ko swana bango parce que biloko mususu pour na respect ba mowe itokolo bango te mais bango moko ba yebi bandeko na biso ale me ezate bo banda koloba bazoya bazo kosunga communauté to longola ba biloko ba erreur mike mais boyaka te boyaka na yebite to tika non ko sa ba biloko bongo entre temps bozo sambela trop mais bozo tambola kana lokuta bozo tambola kana lokuta pourquoi ce n'est pas bien eza vraiment isengote yango nanga lobaki te fona sala deuxième vidéo pona na ya ko yebisa bino mena histoire ndenge ezaleli ale siko baya kokosa lisuke non aza marié baya ko l'acception ba papier ya mariage o asala kina garçon wana mwana wana mobali ya muke wana un petit garçon voilà c'était ça vraiment bandeko na ngai na lobaki vraiment na leka na éclaircir bino to tambola na vérité yango na bozo mona to kota pe mwa muketa makambo itali mboka na biso botala kotambola na lokuta ale boponi mutu na lokuta biso yoso bopesi biso moral tondima ye kaka tondimi ye mais eloko oyo ya prometaki bato liboso ke akosala nini akobimisa ba prisonnier mais ekomi su abimisa ba prisonnier te eloko liboso ekomi abimisa ba demandeur d'asile est-ce que ba demandeur d'asile oyo lelo soki babimi baoke kovanda wapi l'air na bayaki na poto awa ye mutafutele bango tike pona kene ko déclarer oyo kutu babimi na ye ebele otango ya kei bato ebele babimi ba ye bakendeki na ye asa pesi bango ba poste est-ce que basi babandi musala est-ce que bata ba poubelle o balongoli courant bakotisi ba école batongi ba hôpitaux batu combien ba ko investir biso ba diaspora bambongo ni nango tozana ngo poto ke ko investir na Congo bambongo ni tozana ngo o biso to ke to ba compagnie kuna soka lobi batu bazonga batu ba ke pa engager bango apesa bango musala apesa bango banda ezali ezate gouvernement dans le salamité mais et loko liboso oyo bazomona ke bazongisa ba réfugié tala ba dossier bato ebele ya bangunda ndenge kobeba pona nini kondima mutu oyo asengela kite
moto a échoué à zuité boye bien on peut boza conscient mais te to pesa yeka chance to pesa yeka chance yango bo pesi ye azui chance bino sko bozui malchance bon moni des peuples congolais bo comme na malchance bon moni bino bata diaspora mutu bando ko tcha mundu ko makasi parce que bata diaspora biso mutu tozalaki na internet période wana tozo koma bo pesa yeka chance eza nini eza boye siko chance bo pesa ki ye azui chance akomi président mais bino sko bozui malchance bozo mona makambango nyoso parce que toli kota bwana na lokuta so ikamuta lobili kamba eza bongo te akosi eza boye ngana yebi bol yebi kaka boyebi même oyebi na eza nango bongo te mais olikaka oya kaka pona kaka oambrouiller bato bokosa kaka eza bien te peuple congolais totambola na vérité botambola na vérité na ngapela danoise eza te ke makamyo surtout na lobaka vérité na boité naza mutu mais na malamu nazata na 95% ya vérité mon pourcentage muke ya lokuta mais bino boza penza ba pourcentage na to mama mobimba penza ozo benga pa ozo batu bakosa ba yo siko oza mama nga nazo ko condamner mama te nazongi na bato bakufaki mama abengi to sala ta moi analyse alobi ke mobali wana zali camarade ya famille na bango asa camarade ya famille ba yebani boy na boy siko yo mama camarade ya famille na bino batu na okombo na ye oyebi kombo na ete ozo mona ka ba berere moko mike nzambe asala kaka elo moko muke embala moko balancer makamno nyonso bima nango lokuta bozo mona makambo camarade ya famille oyo mama ngo ayebi mama parce que papa wana za mukolo donc mama wana akoza appeler mususu ba génération da musu bongo te mena batata wana mais ayebi camarade te malobi eza camarade na banga famille ba yebani ye pa yebi mais kombo na ye ona yebi kombo na ete bandi wana bozo mona mais bozo ganga botika eloko nyonso congolais batika ete biloko musu ezalaka elamusaka conscience ya bato baza na mibali na bango na bandako parce que oza na mobali na kati ya ndako ntango ozwi deja mobali no azala za compère azala za makango azala za nani deja olakise na miso ya bato aza na yo wana na ndako azokotengelela yo bana yo ozokende quand même zala honnête tambola na baprincipe ya bien nzambe pa kosunga yo akoevite yo na makambo ebele ozomona parce que soki ezalaki ke papa wana nde mutu azalaki voiture na ye etangomaki ke ye nde moko akende kokufa na ye mokolo ngo asala obi accident so bazalaki na bango na relation te alingaka akende na ye na banzela mosusu ozomona biloko wana nyonso tu fo tolamusaka nango conscience tokeba awa sikoyo saint valentin yango oyo ti eleki lelo balobi bakofetango bamosusu basamedi bamosusu biso mpe toza awa mama pasa kenda bambote ebele bandeko nanga mama pasa kenda azali parce que na boseli bapapie yango prochainement na oyela bino aza na ye mpe saint valentin na ye sepelas eza na mois ya mars donc awa na Londres bobongama boluka mama pasa kenda boyebi ye bato ebele bayebi ye aza na soirée na ye na nini na mars date nde vraiment eza na sac nanga déjà na sombaki billet makambo nyonso ezali na kopase publicité wana na vidéo prochaine aza na feti na ye bino mo boyebi mama oyo alamba koleka bamama nyonso mama pasa kenda alambaka kitoko bafeti na ye elekaka très bien en tout cas ya ebele bosepela saint valentin mais yaka na mobali na yo soki oza na mobali te yaka yo moko mais soki oza mpe na mobali yo na kati ya ndako eke mobali no aboyi koya yo alobi mpe yo oya te koya mpe te mais soki mobali no apesi autorisation kokende kolokota sheri te yaka yo moko bato mpe baza mpe bafemme sel bakozala mpe kuna bahomme sel bakozala mpe pa mama pasa kenda bokosepela bokolia ofele bokobina tongo sa boya penza ebele année passée boyaki ebele année oyo boya susu fois 3 fois 5 boko sepela pona a changer susu modèle mususu ndeni ya kosalela yango donc mama pasa kenda aza na besoin na bino mais azosenga nde bino boya na bamibali na bino ou bien oye na copain na yo ou bien oye na fiancé na yo atosoko makangu na yo mais koya te ke ozaka na mibali mibale oya na mobali musu atikali soki na ndako oye na mususu wana nde toboyi
wana nde eza autorisé te yango nde ezomema biso baproblème ezomema bamalédiction na bafamille na biso eza vraiment bien te eza mabe makasi parce que ozoya kokotisa yo moko malédiction na kati ya famille na yo bandeko na ngai nalingi bino mingi en tout cas na présenter sous ba condoléance na ngai na bato nyonso baza touché na événement ya bandeko na biso ndenge asileki kokufa ya yaki kapona na éclaircir bino ezate biso na sous les baoba tolinga toloba mingi vérité parce que nzambe na biso atinda biso po tolamusa ba conscience ya bato tokolamusa ba conscience ya bato na mensonge te bo supporter biso toyebi que toute vérité n'est pas bonne à dire toute vérité est swaka mais soit bino na pété vraiment soit bino na pété bandeko na ngai nalingi bino mingi botikala malamu wana ezali la danoise tokutani kala te na basujet mosusu nde ça dépend ka ndenge nzambe akopermettre biso bosabone ebele na sous les baoba #1 vraiment botia ba j'aime soki osepeli na émission esalaka bien et puis bobenga oyo aza na basujet oyo aza na sujet alingi aloba mpona communauté na biso oyo amoni ke aza mpe na publicité na ye alingi ke eleka na sous les baoba pourquoi pas tokosala yango en tout cas toza wana mpona bino vraiment ba merci botikala malamu tokutani prochainement ba love nzambe alola amona bino ebele vraiment nzambe alola amona bino botikala malamu bye bye